ba petit ba koya ratina ba télé ba zo tinda bango ba ya umeka banka ti wani bibi ah ouais wani bibi so ba komi koya umeka biso banka auto sala ba prêtre makasi na kati ya wenge wani za mabechwa ba petit ba koya tiri ba lobby boyinga pe na ye na lobby boyinga non wana to ko mosala li party biso to wana temps sala li party te to ba responsable vous comprendre marambo biso to sali na wenge ah ouais bango no ba sali ya moti wana batani ba petit na biso tout ba petit tout ba na kasa okese ya maison mère na longo li mutu ti ba tout ba na kasa maison mère ba petit wana tout non ba petit wana tout non ba sali marambo nga na sala na wenge ti même marambo le beso sala na wenge bango no ba sali ya moti même roi David marambo sali na wenge bango no ba sala moti ba petit wana tout ba petit tout o ba na kati ya wenge no ba sali marambo biso do salati chamai na lobi kutu ngabuna na poso tangela nga bakombo ba petit wana te parce que bango tout wana bazana ba bébé ba nounous baza ba nounous ba petit wana tout ba petit wana tout tous les petits wana bazana ba na miki marambo biso do sali na wenge bango no ba sali ngo te frère faut lo ba pe vérité et le biso na verbe to lo ba ka vérité baby ça bilamba mais ça la bien wana zongi pa monstre ngana beta na bima na okese ya muto mayele zoba azwaka mayele et pas ya muto ambaza mayele tanga zo fanda na ye awa adapter tu vois donc c'est ça na fanda na okese muto mayele et puis na fanda na ndako ya muto mayele monstre d'amour na côté là le roi de la forêt mbongo ya makasi na wenge o le roi de la forêt pas sumba ba palin vous se comprendre o ba trésor lumière ba tekisa ba di ba tekisa be mission pambezo tekama na poto awa ya osaranati partout dans le monde bana miki ba yebi ah ouais histoire ba changer ngodi o China rambo 3e au-delà de la montagne bleu bana ba wumika ngati baza bana nanga baba petit nanga binde ti osalaka courte joie melate boka muke olenga oleka et puis boka kilo fi bersi boka rezavani Picha, omoni so bana ba continuer na lo ba makambo nga na sala na le roi de la forêt na télé batu na lo beso ya na TV lo ba ki nga ba pesa nga ba bikeko le beso so nga mboka na bango pona nini le beso lo ba ki le roi de la forêt pesa nga makambo secret animation ya wenge nga na yebi yango ngana mon seigneur dango puis en train tiengo ko dibende so ba continuer na obeta bilo musu na TV et pesa somo ya mabe o saranati ngana wenge na beta na bokese tout na vie nanga mais wenge nde place na lobaki pa ya chita na baksa vitesse à nuance na animation tu vois na baksa vitesse à nuance na animation pas faire rigola mais wazi quoi monstre d'amour mutabimisanga na wenge place na zo ki esprit mabe na wenge na zo ka ki mutema mabe na animation na kuma ki mutema mabe nde na wenge do makambo nga na sala na wenge na animation bana na basala ngoti batu na lobeso batu na prince alela mai na miso kita ya leli de kwa kima ko bwa nanga Bikington souffle o nga na ngo seigneur dangwaza na muti souffle o nga na zana ngo seigneur dangwaza na muti na ninga mabiti Paul Mamboza témoin Dieudonné Ougui aza témoin désiré qui amsibola plus Karmi qui salo mon petit frère souffle o nga na zana ngo Bikington na zana ngoti na ninga mabiti nga so na télémina bil na okoma bil mais bil okoma ngati vous comprendre nga na okoma bil mais bil okoma ngati vous mon Bikington na pesi meilleur ya yemoko déjà na kati ya arène na Grand Paris apesi les meilleurs toboité na ninga mabiti toboité omoni bana o babotama awa na kati ya poto ba Teji Kandolo ba Terence Kandolo ba Jessica Kandolo ba Christelle Kimia putu ba Naomi Bela bana na babotami na poto awa bazale na posa Bersinde Abua kana Bikington ba yokai omoni te mo seigneur dango yimo ko pandemi ki ba pechu wana tout baza ba interprète alobi on na TV alobi on na radio te ah ouais alobi on na TV ki ba pechu wana tout ba na wengi ba interprète ba pechu wana bazo interpréter mais il faut basa l'effort basa la pi ba biloko oyo ya bango et ça la succès bana no basa le lokoti bana no basali lokote oya na TV babandi bango ko boya ah ouais bazo tinda bango ngana yebiki ba tinda bango mais so ba continuer otinda bana wana na ko
Beta code moro yasuka. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Réservez dès maintenant et laissez-vous transporter dans un monde de luxe et de raffinement. Lucky Passport offre également un service de covoiturage Paris, Bruxelles. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. Le number one du fret aérien, fret maritime, Global PM Express, pour l'expédition de... Papa, Nini. Ah, na balubele lo banda kunati. Oh, o moni tango lekaki kuna na o moni tango katisi. O moni ba mama ko so bele la na bande ko ba kanisa suki. Ne biso pe bata ba agence, ne to ko ko bele na Château Rouge. Ne na moni na carton il ngelo bozo tina na mboka. Oh, tina na mboka ko. Yango so mo ezali, o pesa nga comme ça na tilo na mboka. Oza na agence. Agence ya ezanini. Menga zo ke na agence pour na tika, biloko na nga pour na confiance agence. Papa, so na tina ngo comité bloqué nga. Na bloqué na téléphone. Mais on to bunga nit. Ela nyozo la saye ko koma. Po to kutana na nzela. Na telema kaka. Yo telema kaka. Na telema kaka. Oh non. Nyoso ya o monanga. Oh boyete. Ngana sana mutu na tindaka Global Express et paya Patrick Malovengi Baoba assurance libérée. Papa na lesa bana na musalo papa. Na musalo muyibi. Salandi. Papa. Paris 18e arrondissement. Malovengi ye Global Express awa assurance libérée. Papa awa ezande nini awa. Awa ezali toujours tinda ba colis à avion ou esala ka des jours. Tous appela fret maritime. Ba fret ya avion ya on to benga ba fret aérienne. Et ça la des jours tout tinda na 3 pays Afrique centrale Congo Brazza, Congo Kinshasa na Luanda. A Congo Kinshasa toza na commune ya Njili, toza pe na commune ya Kalamu. Toza na A45 avenue Bongolo na Matonge. Global Express totindaka ba mituka na nzela ya mai o ezali ya bateau na ba conteneur livré directement na Kinshasa. Totindaka pe ba carton to s'en charger na douane makamnyo soyo OK récupérer voiture na Kinshasa ndenge ba récupérer carton. Kina Angola tozali na Palanka, toza na Mabor, toza na Ojaenda. Na Brazzaville totinda na Point Noir na Brazzaville. Global Express li akomi na Chine, na Turquie, na Afrique du Sud. Ba miro na biso ezana oyo place bat bazwara biloko ekomela. Omoni nini? Ozongi maboko pambati. Kasi pona tikango na Global Express. Ah otindi, na tindi ko. Ndako tolo baboye, bazo benga nga bazwi déjà. Vitesse wapi? Oh, papa, vous avez pas contact dans votre agence? Vous avez pas contact dans 25 Rue Léon, Château Rouge. Chez Patrick Malovengi et Ratakate. Global PM Express, agence ya fret, ya mboka na biso moko. Qui sale. Voici le salon de coiffure FM Coiffure à Saint-Denis. FM Coiffure est ouvert 24h/24 du lundi au vendredi. Voir sur Google Maps. FM Coiffure balobi salon ezali si rendez-vous. Salon kutana batembele belete. Salon oyate ke o ambriema awa basala ka midel nyoso. Do midel beno lingi mwasi no bimagitoko. Yo bando bana na mwasi ozolula esuste akomo lekonde akomi tata mwasi na bino ndike mama leki nzoka mwasi na yo. Sikopo akoma gitoko awa. Yo pe mwasi mitiki ndengwano nde oza na guerre. No! Mubali famo na oka gitoko famo na oka bébé sikopo koma gitoko pozo malokwa mineur pozo malokwa tango kepe na première communion ko kula awa salon bozo mona oyo salon FM boya ebele se rendez-vous bo comprendre donc awa gitoko ba okanga suki ba sala manzaka ba sala basil ba sala modèle nyonso o modèle o mone par yana tango alinga kwe na podium ezao donc deux fois te awa précisément na 4 France. Salon Oyo, Boya, sera outil partout. Même le 15 février,
tango concert awera na grand arena bato nyonso baya sa suki ne awa bato bouta ba par-ci par-là bosuisa mutu te côté moko za na besoin kutani te tango fandi bapio na te ya komela bapio na livre ozotanga bapesi yo bena makambo nyonso si rendez-vous numéro yango wana ebimi adresse yango wana ebimi sankara de kuta basalaka bato ndenge nini osco FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideau LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Ouais, salut partout dans le monde entier, à vous tous qui êtes en train de me suivre en ce net moment. Quant à moi, les vôtres humbles serviteurs, Pichan Kimou, les soldats de la presse européenne, les soldats de la presse congolaise, toujours à la recherche d'informations, rien que vous, pour vous informer, puis c'est mon devoir de vous informer, toujours dans votre chaîne Image Pro TV, la meilleure chaîne du moment, chaîne d'actualité, chaîne OEP Sarabino, information. Nathan réel, voilà, aujourd'hui, je reçois pour vous, lui, il s'appelle Bercy Moana, je sais pas, je peux aussi dire musicien de la team Ouata, autrement aussi appelé le général de tous les Warriors. On va essayer de parler, de discuter par rapport à la sortie médiatique, Bercy Moana Sali, par rapport à la sortie médiatique, Oyo Bill Clinton a Sali, na Kinshasa, tout fait tout flamme, Pichan Kimou. L'actualité, comme nous oblige, Chigito Papa Paradis avant de quoi Rolanda Bisso, à Kota Bisso, na Mosika, na Diri Pierre et Marie Kiria comme la ville, na restaurant na Yakitoko, Paul Momba Papa Social à Rolanda Bisso, Patrick Maloa Vengi Global Express, à Kota Bisso, pourquoi pas Gouv. Daniel Bumba, Topesi Bambote, Tomoni Pobongo P, vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Edi Ieli Molangi, papa social, Arota Labiso, Naba directeur Christian, Naba coach Nene. Donc voilà, déjà pour ne pas beaucoup monopoliser ma parole, donc ce qui régit Echo et Debiso, vraiment, donc derrière la caméra, je suis avec Elvis Bissaka. Donc Elvis Bissaka, Soko et Debiso font déjà pour n'appeler ça bonjour et bonsoir à mon invité Bercy Moana. Ouais, bonjour Pichan Kimou International, Bombo Clara, Wena Babylone Biaïchi. Bercy Moana. Yasai. Chinara. Au-delà de la montagne, Bleshikamishi, Pantaklama et celle contre tous. Ba Spiritas, ba Mille Pattes, ouais, ba Wario, ba Otala, et on a évité. C'est une appel Simbote na ba Spiritas, c'est tout. Ça, c'est le défenseur de Ritier Watanabe la pour Gabombo Clack. Et puis, on appelle Simbote na ba Wario, tous les Wario, on appelle Sibinombote Boebi. Je suis le général de tous les Wario. Donc, Moutoua, Bouka, Petchouana, Tambou, Maboko, Bouka, Inaba, Mapaputu, donc voilà quoi. Comment Madine King. Tambou, Yoro. Madine King, nana tant fou la batute. Donc on appelle tous les Madine King. Kene Lumbashi, Kene Gatanga, Kene Matadi, donc Zalaga Wana. Donc Madine King. Donc on appelle tous les Warriors Mbote, ça c'est le général. Donc voilà quoi. Et puis on appelle tous les Bafan Nanga Mille Pattes. Ba Mille Pattes na pesi bino mbote sika bozali, c'est Chinarambo 3e heure au-delà de la montagne bleue. Et puis na pesi ba ki mbangiste tout. Mbote sika bazali, mona papa yeyo. Musantu 3 fois c'est au-delà de la montagne bleue Shikamishi. Yenge Zola gazite to beta la boye Zola. Pisha Kembo. Voilà to petit peu maman Annie Mandombe, pourquoi pas na père John Maengele, attendez les pepo. Donc voilà, et puis Batne Soba Otala Biso de partout dans le monde, Orléans Singa, la nouvelle ville, Patience Mokendi, voilà, na Yambeli Bino, Bercy Moana, Monsanto, Kota Monsanto. Na habité Tobé non mili mon mabé parce que tu as bien ni terre avant de côté. C'est malin le boko watahi. Osalena yo mochili boki ko salela ngate. Batona tela ki motema. Mama babo jisinga. Brum. Kapo bandi we. Bogo fungola kampo. Lelo na yo fungola kapo.
na fungula kapo tocha mafuta tocha mai pour mutuka ikinde. Donc voilà quoi. Waneza kapo sembola loboko. Il y a qui ça rota la biso na rolobi déjà pour na héritier Watanabe Totori na Yantembe déjà kobeta mobangi na concert sur 24 mai na Dôme de Paris ex Palais des Sports ba bonne chance na héritier Watanabe et puis pour nous signaler pe na ba Spiritas ba mourir à la bonne musique artiste et musicien héritier Watanabe a fongoli déjà lié à Bideteri naye bo se manifester bo soutenir ba musicien na kusomba ba billet parce que wanande epé ta force il y a musique voilà Zana Bercy Moana au Ningisi Toile par rapport à concert où Weranson Abeta qui retour du roi de la forêt tout fait tout flamme Arena Grand Paris carton plein production signé Golf Kizola dégâts matériels tout PCP Bambote et pourquoi pas dans Masai production où Basala qui est Weranson à Zonga li soit pesa biso bilingue ou pesa qui Bercy Moana très na yo Isaac Nini ou Leli, Batou Balobi, Bertia Leli, Batou Balobi, Bertia Lobby, Nini, ou est dérangé, Bertia Tindake, Ayana sortie médiatique, ou à hauteur le capable qu'on ferait Nabiso, Nolitam. Ouais, n'a pas si Nolitam, Mbote, honorable, n'a pas si peu honorable Nabiso, Edi, et les papas social, Moulangi, Angiringoto. Mabele, Mamena, directeur Nabiso, Christian. Non, coach Nenemba. Coach Nenemba, la son a boaguiété. Nenemba, la pesi mbote, na pesi venangai, Willy Moucheni mbote, na pesi Diezola, mbote Sikazali, Paul Mwamba, papa social, Dona Bazali Bayangai, Tam Carle fils, Chigito papa paradis. Bon, y a rien à dire, puis Shankimbo, Moni, tout ça, Mikolo. Tout ça, Mikolo. On a les cas qui parlent noli, pour n'a qu'on toucher batouté. Na lesquels pas noli pour nana donc là c'est protégé tu vois parce que makamango comment qui n'est ndingi mo amabe et comment qui n'est ndingi mo amabe omoni ici na loba qui ont déjà pas noli na sous na temps ya ko répéter en outil mais ceux qui na lobi na répéter en place tout ça parce que bureau pe fandi et tali makamndingi zo kindelelité bake mabe voilà ah ouais tant batu bake mabe faut la sabango ke baké mabe to buka kutu donc to ko sa kutu te o lobi mobutu c'est ce ko to buka lokuta te donc faut que la sabatu ke baké mabe biso to fanda ina ba parler ba benga biso ya ko benga ke to ya to pe sa force na makambo ya le roi de la forêt na pesi le roi de la forêt mbote Sikazali na mapata na ba petit na biso ba ezose na gladi na pesi bango mbote tu vois wenge zokesa munene ezokesa yo ba petit bagoya ratina ba télé bazo tinda bango baya umeka banka ti wani bibi ah ouais wani bibi so ba komi goya umeka biso banka auto sala ba prêtre makasi na kati ya wenge wani za mabechwa ba petit bagoya tiri ba lobi boyinga pe na ye na lobi boy non wana to ko musala li pate biso to wana temps sala li pate ti to ba responsable. Vous comprenez? Marambo biso do sali na wenge. Ah ouais, bango na ba sali ngoti. Voilà badani bani. Ba petit na biso tout, ba petit tout ba na kasa okese ya maison mère. Na longoli mututi. Hein? Ba tout ba na kasa maison mère. Ba petit wana tout. Non. Ba petit wana tout. Non ba sali marambo ngana sala na wenge ti. Même marambo le beso sala na wenge, bango na ba sali ngoti. Même roi David maramba sali na wenge, bango na ba sala ngoti. Bapetu on a tout, bapetu tout au bana kati ya wenge. Non basali makambo biso to salati. Jamai. Na lobi kutu. Ngabuna na poso tangela ngaba kombo bapetu on a te parce que bango tout on a bazana ba bébé ba nounous. Hein? Bazaba nounous. Bapetu on a tout. Bapetu on a tout. Hein? Tous les petits wana bazana ba na miki. Makambo biso to sali na wenge bango no basali ngote frère. Faut to lo ba vérité. Et le biso na verbe to lo ba vérité baby ça va bilamba mais ça la bien. Ouwa na zongi pa monstre. Ngana beta na bima na okese ya mutu mayele. Zoba azwaka mayele et pas ya mutu ambaza mayele. Tanga zo fanda na ye awa adapter, tu vois? Donc c'est ça. Na fanda na okese ya mutu mayele et puis na fanda na ndaku ya mutu mayele, monstre d'amour. Voilà quoi. Oso comprendre. Bana na tout amiki wana. Na longolika le roi de la forêt big boss par respect wana la père na ngai. Ba tout batikle no kese mobimba na basali makambo nga na sala na wengiti tout le
le monde, ba chanteur, ba animateur, ba tout. Par rapport à test wa sabwa le mbaki a lobby qui test na e. Pisha qui yo na ba visite. Pisha naza na poso tangela ngai te soki nani. Moi je suis Bercy. Na ba prince à ma casse na tika na wenge. Na côté le roi de la forêt mbongo ya ma casse na wenge. O le roi de la forêt pas sumba ba palin. Vous se comprendre? O ba trésor lumière. Ba teki sa ba di, ba teki sa ba mission pambezo te kamana poto awa ya osaranati. Partout dans le monde, bana mikili ba ebi. Ah ouais, histoire ba changer ngodi. O Chinarambo 3e air au-delà de la montagne bleue. Bana ba gomika ngati, ba sa bana nanga, baba petit nanga. Na binde ti yo salaka courte joie. Ou melate boaka kamuke olenga, oleka. Et puis au boaka kilo, cri bersi au boaka rezarani. Pisha, omoni so bana ba continuer na lo makambo nga na sala na le roi de la forêt na télé. Hein? Batu na lobeso. Lobeso ya na TV lo ba ki nga ba pesa nga ba bikeko. Lobeso so nga mboka na bango pona nini? Lobeso lo ba ki le roi de la forêt pesa nga makambo secret animation ya wenge nga na yebiango. Ngana mo seigneur dango puis en train tiengo ko dibende. Na pesi tiengo ko dibende mbote sika zali. Makambo yo sala na wenge. Makambo nga na sala na wenge bana na no ba sala ngoti. Batu bata la biso oui bata la biso bien bien bana na ba sala ngoti ba makama minene o banga na mima na wengi bana ba non bana ba yebi ngoti ba yebi makambo wana ti ah ouais ngana vuluzi na papa simo kimbangu kyanga nikota mosanto ike kitambala kufa ngana fandi awa ike akoi pu akufa awa so ba continuer na obeta bilo musu na TV et pesa somo ya mabe o saranati ngana wenge na beta na boke c'est tout na vie nanga mais wengende place na lobaki pa ya cheta na baksa vitesse sa nuance na animation tu vois na baksa vitesse sa nuance na animation pas faire rigola mais wazi quoi monstre d'amour mutabimisanga na wenge place na zo ki esprit mabe na wenge na zo ka ki mutema mabe na animation na kuma ki mutema mabe nde na wenge do makambo nga na sala na wenge na animation bana na basala ngoti batu na lobeso batu na prince alela Prince alela ma ina miso kitaya leli de kwa kima kubwa nanga bana na bosale lo côté bosa ba petit na ngai ah ouais boa bana na ngai no bosale lo côté na wenge makambo biso to sala na wenge no bino bosala ngoti donc on a bina beta ba vérité mususu awa et ça la faux la vana beta ba vérité faut hériter watanable kosa no sa mutu na temba pesa nga code soka kosa no sa lo bizwa code no beta ba vérité mabe. Parce que na wenge wana mutana code ya wenge ezeriche wata. Eriche watana. Watana bela purga. Omonte ka avant le roi de la forêt au beta na poto awa. Na bengisa ki na concert. Parce que ba faire école ba ndeka ba miche belé ba ndeka. Wata mutana na code ya wenge. Eriche wata mutana code ya wenge. So apesi na ka code na beti ba vérité tout. Makambo nga na sala na wenge na zo animation pisha na ninga mabeti na kutaka wenge pe deko wenge animation za la suta le beso zo bunda na kaka zo bunda na animation za la rata repa wenge za la batu pena mingi susute metango nga na ya wenge na yaka na makambo nga makambo ane zale makambo na kutana wenge te nga na yaka na makambo nga mais ce qui wata kosa nostra moto na timbela pour ka bombo klaka wena Babylone na BH et si billetterie c'est fongwa makia et fongwa maki vendredi bana mikili tous les wesh na zalanga bango balonner la poruga ah ouais ba merle gendarme ba Dimitri Ballon d'Or ba Calvin Elengi ba tout bosomba ba billet na bino déjà bosomba ba billet ba tunanga tout bosomba ba billet na zala wana pa kosa nostra moto na timbela pour ka bombo klaka bosomba ba billet ya concert donc voilà quoi vous se comprendre pisha ouais baza bana basala musana na bangonde bazo sala bangonde baza wana baza ba interprète na biso ezala ba chanteur baza ba interprète ba chanteur a wenge na moment où baza ba interprète faut bazo interpréter bilo o ba kosa nostra moto na timbela pour ka bombo klaka batika na wenge bazo interpréter ba bilo o ba arkeli batika na wenge bazo interpréter ba biloko ba Bercy batika na wenge ba lobeso batika na wenge ba roi David batika na wenge ba brigade batika na wenge ba Bill Clinton ba sele batika na wenge baza ba interprète baza na niveau na ngaiti ngana na niveau guerre na Bill Clinton na senga ki bagarre na Bill Clinton lelo Bill Clinton aza wapi ana kisasa bo comprendre que Bill azongi kisasa pourquoi
Bino bo sakana na Chine ara moto sema il y a de la montagne bien. Le gars qui a une émission alors lui verser à moi na on sait nga combat pourquoi les nga na boaka ya za moi mke ya utala wana za mwana ada pena mwana na ngai na pezi contre frère nga Frank Sema wa yamba ki bambote bele abi berse za mwana wa ya utala les biso to zo boaka ya zo yoka siko na pemo ya za nango omoni pishankimbo naninga mabeti bagote lemisa Beximon na Bikington était na souffle. Tu vois? Ouais. Bikington souffle au ngana na ngomo seigneur dangwaza na muti. Souffle au ngana za na ngomo seigneur dangwaza na muti na ninga mabiti. Paul Mamboza témoin. Dieu donné au guia za témoin désiré qui am sibola plus Karmiki Salo mon petit frère. Souffle au ngana za na ngo Bikington na za na muti na ninga mabiti. Nga so na telemina bil na okoma bil mais bil a okoma ngate oso comprendre nga na okoma bil mais bil a okoma ngate oso mon bil qui to na pesi le meilleur ya yemoko déjà na kati ya arena Grand Paris a pesi le meilleur toboité na ninga mabeti toboité omoni bana o babotama awa na kati ya poto ba Teji Kandolo ba Terence Kandolo ba Jessica Kandolo ba Christelle Kimia putu ba Naomi Bela bana na babota mina poto a bazale na posa Bersinde aboa kana Bikington ba yokai o monite mo seigneur dango yimo ko pandemi ki ba pechu na tout baza ba interprète alors bien on a TV alors bien on a radio te ah ouais alors bien on a TV ki ba pechu na tout ba na wengi ba interprète ba pechu na bazo interpréter mais il faut basa l'effort basa la pe ba biloko oyo ya bango et ça la succès bana non basa les lokoti bana no basali lokote pa oya na TV babandi bango ko boya ah ouais bazo tinda bango ngana yebiki ba tinda bango mais so ba continue tinda bana wana na ko beta code moko ya suka mais non senga ka code secret pa yiti wata so ka wata lobina ngamo na zo code beta papa yiti wata yena podium matelemi kitoko son alati kitoko voix kitoko bino bongo sande ti bo beta e machipesha e simbate wata za 1000 esprit ko sano sa moto na timbi ah ouais simbate akende na bango pende basenge bakende na bango to kende na bango petit bongo akende na bango petit suka oso comprendre pisha bana wana Bikington aleki na TV lobiki bana wana baza ba interprète oui ngana bimisa ke baza ba interprète bil va lobiki baza ba interprète bazo interpréter biloko obiso to tika na wenge bango il faut basala biloko na bango c'est ça ngata una yé na TV na lobiki na senga Bikington to beta na fara Bikington na minute o bil na kisasa na père na yo mais père ah ouais a père na ngait ngana boya ka tebila za père na ngatonga lobi ke bango bazo buaka ngana fandi na se na mabele kutu na couper toboka ngamona bakise musu na couper toboka li dofolo na fandi na otala bila zo buaka mais tant na fandi na se wana na otala zo buaka pamba te na zo pesa nde ba cri hein ngana pesa ende ba cri le yo fandi wana na vani na se na pesa ende ba cri Bob Denard témoin Koka Shaka Zulu. Ah ouais, moi je boto babele ma la songi siko na mabele pite de merde bombo la galolo la. Wahasuma. Fallait reza na bena Bob Denard siko. Papa benga Bob Denard e biso ke Bercy muta pesa Bill Bakri na Bodrick. Masa na Bodrick na pesio sous force lelo Bodrick gani mater. Muta pesa Bill. Skole kinge di mo gada kadi mo eni bondiso. Abadela ngana tomela ga skole bam Bodrick muta pesa ngo. Na skole mbata banganga. Bilo wana Bodrick muta pesa ngo. Ngana yana ba cri na pesa Bill. To pesa Bill ba force. Biso to fana se. Oui to fana na se to yo kaye. Ya kena école ngiri na laïka zo fungula voix. Biso to fanda to yo kaye. To fana to yo kete me. To yo kende nga zo kanga. To zo ba plan na biso. To zo pesa kaye. To pe nga pesa Bill ba plan. O mona teke so na ye pe na bi. Ba to no so tu ba na TV ba boa ki Bill. Ba boa ki Bill. Mais nga so na ye ko boa ka Bill. Na boa ka Bill plus que Kalonge. Le roi de la forêt moka lubango. Ah ouais. Papa, nga wera le roi de la forêt le bana nga. Eh putain de merde, ça va pas ou quoi? Wera lo bana nga besi mona na fani na kicho yo. China rambo 3e air au-delà de la montagne be Shikamishi pantak na maya wana Babylon be yachi bombok lak. Tombeau ouvert. Allô Lola.
Nena fait na kitu. Wera lobana ngai ke nazana moto Michael Jackson. Na raisonnise kalonji. Alors ba teke na raisonnise Bikington. Alors bien na raisonnise kalonji. Papa na sengi défi na boka na Bikington na kimna keki sasa. Ambisa keki sasa kena ba mbongo batu. Ya jire sintenza. Bikington. Assigné qui contrat place to beta bakuna na nini na liesen. Place na beta plus de 100 fois. Na liesen. Assigné qui contrat na liesen. Pas mati pour sauter. Pas eloko ekangama pas mati pour sur place na beta kawana. Na beta pe daba conseil kuna trop. Basa bande ko mati pour na mère na biso mwa zala wana kombone kiminga. Voilà. Akena mbongo ya batu. Azu contrat ba pesi mbongo akendo ko beta. Akimi. Ayoka kaki balbaki ba osale surprise beksa obima wana. Il Akimi akena mbongo ya batu. Akena mbongo ya batu. Moi c'est né dangwe. C'est moi je suis na rambo toisemi au-delà de la montagne be shikamishi bombok lak. Mbongo ya batu o kenango. Moi c'est né dangwe. Ceux qui paient pas les alala kuna na kini tinda paient pas les ba western ni no les azongi sa mbongo ya batu bazo déclarer. Ba benga nga jour wana poka na pesa ki valeur aza père nanga. Ki batu ba olemba. Bila Kimi bakimbangu solo bazo beta masa na ngai animateur azala na Belgique nzinga wa solo le wanzinga nkuvu nzinga muta abwaka kikuna na liesen babengi ngai je ndenza bengi balobi bube si yakaka kaya ko buka place on habité waneza bituma ya père na sika ya bunda bagar naye so kwa yende nga na ye o bila yete akena mbongo batu Nandimi naza soda ya Bikington mais lilo oyo so hérité wata télé mawana bo télé msamutumo bi wana akweya ya ba problème à souffle il a reboire kana mais nga so na ye oboaka papa nga na changer animation bana bazolo ba beksa boka kala ba eza caché nanga ona ya nango fo yana eloko moko boye bila yana basuki ba petit nanga ba jesa ki chupo ibalanda bango tu bakanga basuki milai boye ouais mais mon petit frère dans le travail wesh na age roza mukolo mais na boulot père ngana na boulot mabe muko na kufa ndebo comprendre que nazale na boulot hein on se comprendre est-ce qu'ils ngandi na chuo musa peu donc voilà quoi ezaka ndé ba milimo mokita tu vois on se comprendre Pichankimbo soldat de la presse par respect bilaya na idéologie na ya basuki batutu balanda e grimace ko sauter ngana na idéologie na nga Bercy folongole lamba ni mate folongole lamba o la sa batu muscle la sa to la maman na télé bombo klaga bona Babylone be yaichi longole lamba pepa gi basket amona pepa o se comprendre na idéologie na nga wana nana idéologie fa animateur olongole lambo pepa batu balela oleli otomboli si batu tombola ngamu na yana idéologie wana na yana idéologie c'est bondo boloke musique nga na yana idéologie wana siene na yana caché na yete so ki siene na zobaka yamale wa okutumboshi onde mboshi ya umboshi so na boseni omboshi Yamale ngakuna kokoboka basebo te kafuna panza kaka onde mboshi sine na ba idéologie na ye masa na nga zaparo na pesi ombote zaparo de guerre na Brazza azwa caché CNN Bercy pa yana caché na ye Bikington na yana caché na ye mona na pesi le père na caché na ye nani c'est le mona mona na boye bidi aya pe na caché na ye on se comprendre aya pe na caché na ye moi on a pas brigade de paix a pas na caché na ye on se comprendre kérosène a grand animateur mais à l'andabil ma brigade mi bonda du brada dumia mi bonda dumia mi bonda du brada dumia yani bonda na chekelemi yani huna chekelemi mria wara mundele chetichera brum pam pundum pidi iki anga tsamela ka papa tsabe tala kérosène ya la caché ya ki kérosène mais ya ki Bikington ana Bikington na kati mais Bercy aya na caché na ye ba petona ba zo tsa minoko wana bango nyinso tu wana bana caché te
nga na sala nzela o bana tu bakoma Hollanda sokazo OK c'est tout le comment et quand les ala ki OK c'est tout faut bazana Bill Clinton na bango mais le OK c'est tout comment faut bazana Bercy na bango animateur moko azanditi mutu e sala bien te nzoka mutu ne sala bien responsable tu vois makamba boulot to me mango na palette boulot etikala na palais identité o bato ba yebelinga Bercy sonné Bercy za mal à la tête et ça ya boulot nanga so ye na attaquer so ye attaquer Rito attaquer Fali na attaquer yo on se comprendre. Bivens mboko wa kotala biso mais sinon ndeka balobaka soki no ba bengi yo te kozala pressé ya kodima présenter yango tamso eluki makambo nyonso merci moi na ba benga bino te bino welelaki bino bolingi ndenge ba mi sepe ba oya nga bo ba mercenaire na place na bango mais na tuna ki bango qu'est-ce que les mercenaires bana ngo baso lobaka makambo fo ba loba sentiment biso ko intégrer ngo ba yebisa biso so intégrer to so komi de ko intégrer to fa na bana o ba botama na mbogo ba foila to fa na bango so to loba faux français ba korja biso non on dit pas comme ça loba boy au moins te que to intégrer papa 2 ans et demi ba neki tatika nga na mingi ilia na intégrer te papa atako to mutu ngo eza lobola ya lobeso e kanga makamufte aboni boye ko beso sala na lobby ndenge eza boye bato fo bakomprendre esekisi na mutu autour de la lobeso sala putain papa babenga ngai te zela zela la na yokisoka audio moko pour comprendre que nga babenga nga pa papi kakola benga nga na odile manzaka ah ouais ça c'est China rambo to se hey bendele koko ya ti nga na lo ko sa no sa to ko isa bendele ti ata boy biso hérité tolingana to salisana hérité oya kakamba moko papa chéri jibe piana boka seka otanga nani bombo kla de ko sa no sa moto la tembela puga bombo kla bombo appelez-moi ma bobo ya nzambe c'est la tebilo kwa sigeyeti zela na yo kiso sikoyo pour bo comprendre que nga babenga ngai ti ba lo ba benga ba te nga babenga nga odile manzaka na kakol babenga nga na babenga nga na ba voice pesa mama na ngai babeti nga voice babeti na ukota wapi mama nzambi na mona songote nzambi na ngai ngaba benga nga China rambo boyoka voice putain c'est bon on lim sa voice en boyoka bonjour bana groupe lelo répété zeleka na place na biso à partir à 19h tu 23h to sama pona bango komi pembeni. Merci beaucoup. Nazo bandela. O eza voanani. Ya papi kakol sebondo na groupe oyo bachaka basalela kibiso bato poto ba mercenaire. Parce que ba mercenaire ba yaga so bato bako kobunda bitumba ti ba benga bango po ba ya ocha Fox. Nazo bandela voice oyo. Patron Faya mukolo chaîne oyo. S'il vous plaît Faya ko kata makamuna nga o nazo chaté. Parce que ya ouli mouche na benga kinga lobi Bercy na ebele on esprit na yo jamais euro ke ne makambo sanke ba benga yo Jansi mala si force Italia ebisi ngai jamais euro ke ne makamba benga yo de yo kasonga ebisi ki ngai bienvenue makanga ebisi ngai yango voice akakola ngo na groupe bon ba ba basala groupe te groupe yango yo ka voice akakola toi bonjour bana groupe bonjour lelo répété zeleka na place na biso à partir à 19h tu 23h oui to sama pona bango komi pembeni. Merci beaucoup na bino tout voice oyo ke yanani te mena koyoka pe papi kakol sebondo natala ki pe pas confrère nga migeniema alobi il y a qui déjà conscient qu'il y a benga qui bino pona séance et répétition sauf que jour il y a dernière des répétitions boya quitté parce que kimbangu na musika sika zela na la sa osusu teza na chombo te eza na chombo ya muke chombo na benga ngo piloli cameraman azab abendela nga azume atala oyo nan ba zoomer na bien so o zoomer tinga mona o zoomer lango
Bah, ça va zoomer ou bien? Bah, zoomer. Oyo. Odile Manzaka. Papi Kakon. Merci, Moana. Olivier. Appelle Yango. Zélana Laksa Sousou Moussous. Wanza na Laksa ba appelle Oyo. Yango, est-ce que ba combo pena Yango bien? Voilà. Bino bozo de kana TV ozo do ba pe au fongoli munoko no solo salité ba nduta ba poile. Et là ça va avec yo n'importe quoi bombo claque fils de pitan. Oh non, faut pas une. Ah des bêtises s'il vous plaît bouche. Et ben ça va kanda moi mambo so pe ça va kanda picha. On se comprendre. Mais ça va pas ou quoi ba tout ba excuser nga parce que et ben ça va kanda. On se comprendre. Et ben ça va kanda bon na biso ko ba yuma to ba yuma te. Oh, muto bank ça muto zati ato na poto. To na mboka droit. On se comprendre. Oh banane. Odile Manzaka yango te cameraman obenda babenda ka bien watu wakaselo kwa na kosa Odile Manzaka yango poete benda ngo bien abendi babenda ka Odile Manzaka Papi Kakol merci appel conférence de solo la quitter on a pour la dernière to solo la qui pona to ya ko banda makambu to pesa Fox. Non, Papi Kakol a l'oubli pour la barrette pour ça là qui. Mais il y a des répétitions, leur présence est Ranson, au binomoko boya quitté. Des répétitions, il y a présence à Ranson, au bisoto yate. Mais tokoya répétition dans le wingé. On est à wingé. Tant on va bengi bisot, to sali groupe. Bon, on ça va programme répétition dans le groupe. Tant on va pétion non bazou va visa te. Ba pétion dans ba kizo va visa. La pétition na bazu ba visa après go pese sous programme na répété ngana benga Papi Kakol c'est bondo na benga yama allo yama mais programme ezande ni yama ebisa nga répétition ezate za réunion oui abi répété toi na réunion mo le lonzo ka réunion na des arrêts mais ça va pas ou quoi to répéter na ajani na Igo Sente azaki na so beta Sente mais ça va pas ou quoi ba jeni ni wana otobo bolinga bo mema batuna ba jemu boye et simbata ngana esprit yo itsa zala nango ngana esprit wata bokoli ngate boko isanga bo simsanga touchite simbate e simbate ngana esprit wata e simbate o china rambo boko simsanga touchi jamais ata bo mama sa tu bazala ki ana ba ole kana TV te po ba lobela ngana ko défendre drapeau na nga na o défendre drapeau na nga na défendre drapeau na ngai ngana o défendre drapeau na nga merle matangi gendarme yebi na ko défendre drapeau na ngai matangi ba otinde lo code pour kota na kati mboka na o défendre drapeau na ngai na olinga teke ike matangi mona ke ngai bersi mona na kueya mais non na ko kwena lo yengete na gani matin na mboka oyo ekita pesa nga valeur na kota prisonnier na bimisanga ekiti wata mutabimisanga na prison na bimisanga na prison na ndima azo mbongo na e abimisanga na prison bana na ngati lelo baby ke papa na biso beta boloko tala na besi ba boloko boloko posa ya kusunga na boloko mundele ya kokanganga na pona besi mona moko bizu ya tena na boloko boloko tala na besi na boloko Will Setanga ici na besi ombote na kati ya Belgique jamais pichakimu bako ko isanga ba mikongo msuye chamanga na CD on se comprendre ba benga biso ba pela ngona na lakisi Odile Manzaka na lakisi ndeto solo laki c'est bon dans le bibo ya boya ko chapwa c'est ça mais c'est quoi ça bolinga boletse batu ke to mi ba yuma mo muto abima yuma ya muto azate ndebo okende na ngoto ke nango ndebo tinda ba petwa na ba na TV ba manquer nga respect et takenga na mettre animation remplacer à Bigton valable en Afrique mobimba batu ba yebi na ke na bino beka bongo e ba mba senga bino ko botika na bino na poto bo beta ba concert na bino na poto bango bazali na posa ba beta ba concert ya orchestre na bango po baza ba musicien ya orchestre wenge musika maison mère voilà tout na bango za ki yango na lobby Pichankimbo omoni na vie totika rababilo omo boeton bo salango bolinga ndeti bo salir réputation bato ah mais non ngana kolinga te muta dimininga jamais na kolinga muta dimininga quand pote ike matangi et ratarate kolinga te ba dimininga na mboka o jamais bien sûr la kolinga ngoti nana batu
pour que ce botier n'a pas fait ya. Ah mais non, bana miki boti na bana ba o manquer na respect. Les lots na laxi ba peine. Kakol la benga kinga na zana bandela sous voice à kakol boyo ka bien. Non ba tu ba yo kana. Oh te ba yo ki bien te zana ba tu mususu ba na osuba. Tanga ke osuba zongi pe boyo ki voice ngo bien te na bandela voice boyo ka voice à kakol yango yoka. Bonjour bana groupe. Les lots répétés les cas en place d'émission à partir de 19h tu 23h. Toya. Toto ça moi air pour la bangongo comme pembeng. Toto ça. Merci beaucoup. Nabino tout. Qui te le merle matanga zongi ni ko la bière. C'est ça. Pesa le quoi bière na bon na pesa ba bière bomela. Pisha kimu bako kangaite. Bako kangate ngana n'espère wata bodi mine ngaite simbate. Nga wata mutapesa nga valeur abimisa nga bolo kamema nga mikili. Ah papa bobo manga pona ngite na mboka o. So bobo manga Dodi chungu cheval blanc mettre soin. Bobo manga na mboka oyo. Siko nene na lakisi ko ba voice o. Nene na lakisi na ba pelle oyo. Ba mimi siko ke ba benga ngai. Ah ouais, ba benga nga bobenga nga na Bercy. Et puis biloko na ngai ba interprète ba koka boka ngote. Merci na le roi de la forêt yemo ko mutaboka biloko na nga. Jamaïca multiforme multicouleur. Biloko na nga. Le roi de la forêt mutaboka aboka kiango. On va décoller, mais non on va décoller. Va bendi pina esprit na ngane na bendaba. Mazang seka code masqué. Code wana sa beta kiango kaka. Tabisha nana mama na regret na bombate nana souci pe na faina boka na Bikington faina boka concert wana mais c'est pas grave. Oui salama kizaki mabongisa nzambe. C'est pas grave nzamba zo lokumu parce que soué na ngeza na boka na Bikington na concert wana pour batu baloba petro bila père na ngai mais na nenga animation na changer l'animation Monseigneur Dangwe mukona boka ne boya okweya wa hazuma na okweisa Monseigneur Dangwe. Omonite ke ba producteur babimi, producteur a Chembongo, abimi. Paul Mwamba Chembongo na yanje, ki na beta na Bikington bili wana. Papa social, bili wana. Akimi ake kitasa. Mais zaki date na ye habillé kokaki. Papa date habillé kokaki te bongo mwana na tala, mwana na jani wana sa mutaba kuita buzo tala. Na bia te papa pisha te. Tamba ba manquer rite. Tanga tana manquer rite, respect bino bo sepe nango. Hein? Achani ese yuza niveau mon hérité. Tu vas Tchani, il y a un niveau mon héritier. Bah, toujours répéter que nous bengi Tchani yaka oyemba. Ah, tu as nga boudé. On y va yo ba tout solo. Si ko ba Tchani na concert, moni ma masala yi. Alingo répéter. Bo moni ma kamacha na sala gi. Tchani na niveau mon héritier. Ya le ba héritier ça na programme héritier. Tala, Tchani. Mukona kuta no beta o na msusu ko vi. Non, tala, Tchani mukona kuta no winga na sala boxe, na sala judo, na sala karaté, na sala lich. Et puis nana biloko ba dans le vide. Na biloko ya edi. Ah, après c'est né na yo na wenge musique maison mère au hasard ba Evre Belé, Banzembo. Yo za chanteur te tika mamba ba chanteur ba côté bango. Tchani mukona kuta no na beta biloko ya edi. Na beto loko ya edi na beto ba dans les vidéos musique na beto makidiba mes condoléances yo mutu na ngai wala mwana edi na pesi mbote mes condoléances makiliba biso ba to kufela ba mère to ebi pasi ozo yoka ndingo kufeli père nzamba mpungu nzamba fumu to lendo azala nao papa simo kimbanga azala nao ko santé eza marambo we ko mama ici ko mama yango nizo salama parce que ko mama eza makomi atata muta changer ngo azate. Donc voilà quoi, Makidiba, courage. Tchani na zem pole ko manquer hérité. Hérité ça asa mutozo mi ma charge ya bato abongisi ba vie ya bato. Tchani ya roye mana akeli. Ah Tchani. Akeli bila yembaga. Otsala bolo. Papa la. Ya Tchani yo roye mana akeli. Tchani c'est Akeli. Ah merci moi. Tchani ponandi mayo. Yembana akeli anarqué. Yembana anarqué. Yembana akeli. Oyoka voix. Parce que mwana non mwana ya Cosa Nostra. Tchani et patron. Comme meka sou ba bêtise anate. Pour so mela ba kuitu so tambula. Juna ndoko kutana no bena tala famille donc. Na beto lo edi. Na beto dans les vides.
héritier à Moutoko Sani va ventir en athée. D'accord? Que ça soit la dernière fois où manquer héritier, ou y'a pour le bas, au moins un héritier. Yo ben héritier, moi, non, héritier ko zoyo. N'engo bando ya dans le pototé, héritier zo ba charge à battre au sakanate. Héritier même battre ba outi ki ça, a ben ici bango ba yé soutenir na concert, a son bakana ba billet, a fouta na ba hôtel, na ba itch. Aza Moutoko sakana na edi. On se comprend na Djani, que ça soit la dernière fois meka du logo wana meka ki wana. Et puis tous les spiritas, billetterie c'est fungwa maki. Boso mbaba biye na bino boyoka ida kosa no sa moto na tembini nga lobaki abeta concert moko nano salamate rêve na yazo lota tala siko moto nzamba la kisaki makambo na ndo eza ndo tote mais ça ba vision azora vision mwana bintu kosa no sa moto na tembe ajani ponga na ndima yo yemba na akeli ponga na ndima yo ya kufanda pena boy akela fandi wana bo fanda bo bando yemba ajani yo oye mana akeli komeka suna watatea ozo tambula na ba château rouge ozo tambula na so mona na ngana otalo ba ta yuma o sojo wana na mona yo na château rouge soki na eba iko osala makambo ko ileka na émission manquer wata respect ajani ah ouais on comprendre que si o que chinara mwazala na mboga o défenseur héritier watanabe la pour Gabombo claque. Un peu de respect quand même pas. Adjan c'est les maramba chanter. Respect tant où y a zo manqué héritier a respecté. Héritier a sa patron na ya ko futa ya ko zoya tele nda ko kitoko azuna moi ça balisi ba mon mariage a sali ba dépense tout. Tout toucher famille c'était n'importe quoi. Tant ba ba toucher bon on a te ka toucher a toucher wata a na ko manqué wata. Ba pecho ba jani baba mais poli. Voilà, c'est merci Monato, continuez. Bernadette Massengo, Talabiso, La Blanche, Topesi Bambote, Nelly Mondouka, César Condoléances, Nayo, Courage Ebele, Ivan Pongo, Tamkar les fils, Paul Mombaba Social, Chigito Baba Paradis, Patrick Maloa Vengi, Orléans Senga, la nouvelle ville. Mais merci Mona, pourquoi Oyaki, Oloba, Visa Bill Clinton, Visa Faye, il s'allie ma belle. Comédie, Nabia, bon Nabia. Ah, Djamilanga, Monseigneur, Nayoki Nengo Lobi ke Bercy, est-ce que yo Bercy Moutoukouki Roya ko lobela visa ya fali? Dangwe, yo zapine entre Monseigneur Dangwe, par respect, Dangwe. Au moninga Bercy mon Chine raconte au-delà de la montagne de Chikamichi Pantaclama ya wana Babylone biaiti. Les généraux de tous les wardos, les défenseurs de Ritsi Watana Bela pour Gabombo Clack. Damwe, au moninga lelo, na ocha 1000 €. Na ocha 1000 € na opesa mo journaliste o. 1000 €. Les kaka na visa na yo laksanga date ya visa zwaki. Eza visa ya fali na bandela ngo su 4 fois. Obi fali ko moneza la nani? Fali komone zala nani eza timba fali popa te komone pena mokisu ngasko komona nga mokisu zala nani sima o mwana na gas mbiza bando finga nga komona nga zala nani nzuzi nsimba timba nzuzi la ndulugo molusi sawana beto zabya moyo ala ndulugo molusi sawana beto gagné yo siko na li passa fali ali passa na cha zela ma facilité ma cash. Non, tu as 1000 €. Caméraman filmé. Voilà. Hein. Je vais bon non, tu la bille qui tourne bon oyo. 100, 200, 300, 400, 500, 600. 600 hein? 600 €. Voilà, il y a 600. Merci, 600. Ah, tu es 600. 700. 800. 900. 1000. T'en as aussi bien, s'il te plaît, par respect. 800. 300. T'en as mon cas, si tu pas un mot. 600. 700. 800. 900 et puis 1000 €. Et ça, les 1000 €. 1000 €, na tiki on a na chaîne oyo. Bill Clinton ale kana kisasa. Le roi Kimi ne de anga ya zana kisasa. Ale kana kisasa. Ala saka date oya zuna ki visa.
Sora l'accès date sa visa wana. A bengi bino, vous salez les western à 1000 €. Ils sont du visa fallait pour pédo déranger Nani. Mais pourquoi tant reçu visa na lobby hein nga lobby mbaka relation talinga été na lobby ki ayaki na visa fallait pour pas il y a les qui na TV wana sa wengeti asel wandeski tindika chakal soki na leki na visa fallait est-ce que so na na visa fallait est-ce que Bercy mutako le na TV par le belangango Bercy ko le belangango te tu vois alors que Bercy mutako le belangango te alors que fallait aya ko le belo makambo visa na télé fallait en attendre fallait consentir ça de France. Donc vous comprenez, fallait consentir ça de France naie en attendant 1000 € en mon article Bill Clinton awa à la sabiso date ça sur visa 1 point entre 1000 € Bill Clinton à la ça date sur la à la ça date sur la visa wana so bete me batinda batu na bango ba ya loba na TV yango wana 1000 € n'importe quoi bon ça va mentir o gagner tokenene nako gagner ndenge bango balobi ke ayena bango babeta tolo ke ayena visa ya falite eza mama bomba soutien oh mais ça va pas ou quoi ya mama bomba de ah ouais ça c'est chinara moto zeme au-delà de la montagne de tombeau ouvert paya bala ki sa visa wana na télé to mona 1000 € en wana Bigington ou 1000 € wana ou baksa susu ou so ba soupe billet pour ya Air Ethiopia na 1000 € o so ma fait billet Air Ethiopia pour ya ka nepe na ba Air Ethiopia cho haya ko meet awa na Air Ethiopia 1000 € ka yona ka sise ko so ba billet pa yepe na Air Ethiopia ni wo sakana na makambo yo Elvis Bissaka à Montréal. Olembi hein. Oui, des bichos. Non, il va t'intérêt dans les années dans Makambo visa. Il faut ton monde à quel état qui n'a pas été États-Unis. Atenda kawapi papa. Nagende na mwanzo. Nagende na chine. Oh, bilamba mama bio baba lego. Dans la desi la de Tala, bana boko boaka na bino me. Nenga na c'est l'animation. Na changeango. Na change pe l'animation papa. Nga na change animation. Na commis animation na degré mo mususu. Mais y a rien à dire. Bana tout fo baboaka po lobby pe ndingi moko ba vena biso batutu kaluji bakei batiki ba Bigington pa kei atiki Bercy. Tant bi atiki Bercy na animation lelo o. Nani akoboya? Boye bisanga nani akoboya? Lelo Bigington atiki Bercy na animation na oboya. Mutokoboya zate. Papa mutokoboya zate Bercy mona nde mutakangi animation na mboka oyo. Nani akoboya? Mutokoboya zate? Nani akoboya? Papa. Bile sa pesanga pouvoir, siko a comprendre na tendeni, po akota na jenanga. Ngana na jenanga brassard. Ngama na bimisa mu brassard, bu brassard na animation. Na ina brassard na sali jenanga. Bila akota na jenanga. Angema ngo. Akota na jenanga yi. Gi basket ayebi. Bila akota na jenanga ya brassard. Adinda. Ngana bimisa de jenanga brassard. Ngana koma abi kitoni bila okoma ngaite. Nana yakaba. Mirami yetu dari meutana magabegan. Profeta beteko wa minge worlo. Koma tita Beltran. Na boka ngopi na Bercy. Pour na suboka ngweza na boka ngona Bercy. Na boka ngona Bill Clinton ta. Na boka ngona Bercy. Frère, même Bill Clinton pas sa fandi. Aibiki na koko boka na Bercy te Bercy mwana na za moto mabe. Bill Clinton. Au moins était Bilton en fou comme il est chez nous. Attends à télémi. Fallait y aller au bois mais agina si ma pena kotaka ko la dit. Pema. Pema ti. Bill Clinton. Pema papa Pema. Monseigneur ko. Oh, bon na bu belane na le monseigneur de. Ala maman ko. Aïe. J'y Gandolo. Ta petite n'a pas de droit d'avis à lobby. Na comprendre que Bigington a zalagi ne plus que mingi na robina. Que na roboaka. Oh, petit n'a pas de droit d'avis à lobby bon. Droit d'avis sous petit non. Droit d'avis d'avoir sa mukolo dans na age pour ça. Brinama kukudi ana wana queen. Ena wana African queen aza Brinama aza kukudi. Mais na boulot. Nga benga ba petit na boulot père. Tala, Bercy obino bomo na lelo hein.
Bercy au moment na lelo ça Bercy à lobby. Il y a lobby. Tu vois? Lobby aux amaka mususu. Batu batalanga na miso ngana za na moya troisième hey ba mona makambu na nga ona sala lobby. Ngana lukaka ba Davido na lukaka ba Whisky ba Beda Boy. Na lukaka na nga te bato bo otangela nga wana. Na lukaka na nga bango te, na lukaka bango te. Na dana fali na nga na héritier na nga na fanda. E butu mo ino benga fali no benga héritier. Na lukaka na nga bango te, mile wangu wana na cheli bill. Aya ofuta alaksanga visa wana. Data visa azo 1000 € wana. Peso na jana linga mbongo zela. Na baksa su 5, na baksa su 1000. Te na baksa ka 500 pour na jana. So bino bo mona na poto na tikala na sala ba ventir. Papa. Nana moi ça français. Bolo ka isa moi si. Problème te. Utembo pour na jana. Na cha so mo pour na jana ayo yimba na akele. 1 2 3 4 ajani na cheliga 500 ah imba na akili po yeso amoni mbongo mona jani ya mbongo so ida mbongo asomba ba bombe ala amela amanke héritier respect non pas jusque là porra pour ces reste de langue caporra zwa tanga s'il te plaît monsieur les journalistes osobanga mbongo zotanga na se 500 €. 500 € pour na jani. Moi 500 € eza pour na jani. Yaka ko yemba na akeli. Na tala yusu ko yemba na akeli. Apo finga na héritier fo yemba na akeli. 500 € na yango tani na simbe na yo ko ngudu kele. Mais faut respecter 500 € yango a jani. Akeli otala na TV. Et ça problème ite nga pe na fanda na se na yo kabila zo bwa kande bila lobaki. Menzo nga na bando pe sabili bakri. A jani. Je mets 500 € pour toi, d'accord? Okoyemba na Arkeli, oyoka Arkeli de voice. Avant yo comparer yo héritier, yemba na Arkeli. 500 € non. S'il vous plaît, monsieur les journalistes. Ça fait 1500 €. 1000 € pour Nabil Clinton, Alex Abisso date sa visa, 500 € pour na Adjani. Point. Na bloqué bino. Banana botinda ba ofinga nga ba PCT. Na lo ba kunze mba petina nga na yembaki. Ba PCT ba solo. Ba kilote makambo nga na sala na wengi mesomera awe ba mettre ninja ba ebi ba na ba sala ngoti nga na changer répétition wengi ekoma ba 20 €. Na mi ma charge wengi ba tu ba ebi moto mi ma be charge fallait rapper bien. Vous comprenez? Ah ouais. Problème ici. Et les kilo là ça va comprendre qu'il na changer code. Pisha bana non basali ba sacrifice na wingeti déposer pe au kilo nanu basali ba sacrifice na wingeti ah ouais non basali ba sacrifice na wingeti nga père na nga chef coutumier nga père na nga chef coutumier bana non basali ba sacrifice moti na wingi wana ozo comprendre bana mutakala bakanga nzoto tambo bundisa nga na moyi boye ba pe butu pesa awona Babylone be tishika mishi pantakla mai sepelele musantu 3 fraction de la montagne blé tombeau ouvert. Tant bozo ya bozo finga na moi boyo baka butu basala ngo pona batu bape manga me batu musuka tambola kati na butu bozo ya na musuni bongo na molimo na kriwa no linga oloba nini kriwa eleki kilo wani za ba pentacle na ngaiti eza makamu na ngana le roi de la forêt eza ba secret mais so ba petua na ba continuer na beta ba masolo musu na TV mais non on a encore des secrets pe héritier wat so ka wata pesika encore des secrets. Ah, tous les spiritistes boso mano ba billet, bo comprendre déjà ko ça no saloba ki Bercy mon roi David. Lobeso. Ah! Mama yemo so wera na biso. Héritier wata. Pour le concert héritier. C'est mon boko wata hi. C'est comme là la vie dans la tatonara niya c'est c'est comme on va la télé va boya va no ba agora ngwa eza caché na ngai bikiton po batu bayo ka efaya wai wala na shaba tu tanchi na ndagala ngana chakona kingana kati ba mwani sabanga so mudatele mili banda na roba ah wone bili mutu abwaka c'est ça esa ni monanga so na fandi boy na ye iyolelo oh mama iyolelo hiya mama hiya
nalali na pavement wa petit na kunza do aye nga na nalali na pavement petit na kunza do zo bo ma carrière kaka boye patient et puis bino ba petit yo bo le ki na TV ba musicien jet set ba petit bino na ba porte-parole na bino boye na TV beaucoup mo manquer héritier tala ozo na bien bino bo mo na héritier boye pe na TV zo ba pe héritier bozo na kombo na yete boko pa na kombo na yete ni ezoleka entre Ritas et puis na bakoloa to ba mission de ya timbo na ya Ferrigola. Qu'est-ce qui se passe? Comment hériter Zani? Comment hériter la Racine? Monsieur journaliste. Mais hériter oh parlo to ba lo. Hériter wata la pour ka bombo ka na Babylone biya ichi. Comment hériter la Racine? Eza mutu atikele makambuti. Mutu atikele na makambuno sotu ya wenge eza kosa nostra moto na tembela puga. Bon matabo kitabo ya bolo baba n'importe quoi wana azana ta bino tazo kipe bino te. A kipe ba mote? A kipe bino te? Oh. Atabo lobi ndenge nini? Atabo bino mo bo ebike na minute yo liste o bato bakoma otanga. Fali pour hériter. Hein? Et c'est élite. Ils ont un artiste et chose. Héritier. Na lobby c'est bon mon héritier alandi sal moko boy. Hein? Alandi héritier d'alandi sal moko boy otam sous o aigle la betaki. Et ça so bimsa basal na ye. Ozo comprendre place chez okende. Ou ata bimsa basal na ye. Amisa basal ba komba basal na ya sika. C'est ça. Nenge aigle ya abimsa biso ba rena boyoki ba rena. Barina. Concernant ça, comment on dit, ça l'autre bête qui liboso, la chaîne musicale. Après deuxième ça, la nini, chaîne au Breno visité. Pardon? Dôme de Bruxelles. Mais avant de ça va comment va ça na yépé. Avant de découvrir biso va ça la sika. Ah non, concernant ça, na fali pour ça va bêta. Rigo la zo tchao adak nae, fabrica sa tse Zénith. Papa. Hein? Pisha, papa na fait yo tangi ba combo na yo pourquoi pas date ça Didier Lacoste mai foudre zo beta déjà théâtre de Malais olina tele masiko ndenge vers Adolphe tele marakende boni yo lo ni yo na bia so tani ka ba combo wana yo tanga wana no tele ndenge vers Adolphe tele marakei na tele ndenge vers Adolphe tele marakei ngapi na buna tele mina kei Cyprien so la Monique na tele mina kei to so mbomboka Monique na tele mina kei Cyprien Nzo le poteau fait na petit bambou. Fait que fait comme Monique na tele mina kei. Il a so Monique na tele mina kei. Dodi chou Monique na tele mina kei. Nini omboyoko? Oni be se randa Monique na tele mina kei siko ndenge Adolphe tele ba kei. Yo ngana fane otanga na Fabrice. Papa lobi Fabrice na makambu lobi te. Tika Fabrice afana na makamuna zo sala wana tika Fabrice wa makamuna ende. Te yo lobi par rapport ya ba place ba to robeta on a tika Fabrice afanda o eza niveau na yete makamunga na zoluba a eza niveau na yete. Makamunga na zoluba eza ba niveau ba Fabrice tempère. Tika Fabrice afanda ko s'il te plaît ko. Pisha. Omusa makamulu wa petit na bakali journaliste de vérification. Pichwana bakali avati. Bakali journaliste d'investigation na petit bambo. Bakali qui la TV journaliste de vérification. Animi Fali. Te mena sepeli bakali aza courageux. Amoni ke baje ke ne mabe. Tikala banana ngo ndima. Ça va. Bakali félicitations aza courageux. Force à toi Bakali autorité pour na ndingi pena. Ondimi pena aigle. Merci. La commission dit de Manzaga. Ok, bien. Il s'appelle Bercy Moana. Par rapport à Yomoko, au Sikal Napoto, au Salanini, au Leka, Batumsuba, au Mona, au Kaka. C'est comme si Ozo yana ba grimace na musique Bercy au Salanini, Azo évolué Nini 2005 qui Angoyo, bilan naye, carrière naye, calendrier 2025 à l'âge de voilà. Bilan Bercy Moana Saliba featuring Ebele 2024 na Saliba featuring Ebele na Batu. Mais le réseau ça passe parce que Batu na bazo travailler na balabel basala déjà programme ça de Calais. Celui comment on dit, on a projet moko boye na retard bo zelati ba projet o déjà si ba fixa qui robima et pour ebima. Donc c'est ça. Donc yango moni
Babiloko tout na beti va featuring ata ba 20. Voilà, 2024. Na travailler, ti na 2025 on a beti babiloko. Mais nazo zela babiloko ebima. Donc malembe. Biso tozo mata na escalier, tozo na sincérité. Tozo mataka malembe. Il faut citer moi quelques-uns au Betina Banani. Na Betina ba Hiro Lecoq, na Betina ba Poison Mobutu, na Betina ba Willis Tangaishi, na Betina ba frère na biso bazana Canada. OK. Ba featuring ezebele na Betina na moi na biso ya mwasi ya kitoko ale kire bonani o ba benga ka pastek na Betina Gali, donc na Beti bloqué belé. Oui. Raïs Amiral kutu mutazo gérer biloko ngo donc Varli Mogan na Beti biloko belé. Na Beti biloko belé na bato belé, na Beti ba featuring belé. Voilà. Na Beti biloko belé tant biloko wana tuer robima bato ba comprendre ce qu'on force à Bercy. Tu vois? Na Beti biloko belé. Na Beti biloko belé. Poto cimetière ba musicien. Poto za cimetière ba musicien soki oye au continent ya Kwiti, au continent ya Mbriema, au continent ya Moroboye, chaque jour Château Rouge. Obomi jenao. Biso toza sko bongo te nga na calculer na boma Davido na boma Whisky na zo poste wana. Faut travailler. Faut travailler. So travailler papa yo sanga na Davido ne ngayembaga. Ona wana Cristiano, Misa Ronaldo, Nintendo. Papa. Azo imaleka vite me elengi wana wazo pesa wana. Sko bilengi wana Bercy mwana sko aza na ngutu ya mabe. Nakina na bilengi wana. Moko bomanga ipona mwana yo, nga Bercy ya mwana. Hey, moko bomanga ipona mwana yo. Pa. Banzela ngo ya mwana na kendati. Musique repassée. Sorry baby, oh, sorry baby. C'est comme on va dans banga ngwana ba. Weza cacher la ngeza nzela la ngana sala. Nzela na ngana sala ya ngwana na sala nzela na ngamukili na ngai. Bercy mwana. Alobaka trop. Mais ce que bocheli ngaka micro. Le bilo beso. Bercy ali mona micro ta. Awele kukendela na zepa ba wenya ngapa azoka micro boaka. Nanda ko boaka gate. Comme son pote tigre ya lo bébé. Mais programme na yo pe izandele nini pour na ba fan na yo. Ouais, balinga Bercy. Le 8 mars toza na mbogo nini Messi mbogo ngoko mona nini nazana Saint-Étienne. Ah, Saint-Étienne. Le 8 mars nazana Saint-Étienne. Voilà, le 8 mars nazana Saint-Étienne ba maman tout ya Saint-Étienne boye baki China Ramboza wana. Na Saint-Étienne. Ouais, le 8 mars nazana na Saint-Étienne. Donc ba maman tout bazala déjà ya kosepe là le 8 mars na ozala wana na Saint-Étienne pour na kosepe sa ba maman en plus ils a fait ça ba maman Yuma ils a fait ça ba maman na Saint-Étienne donc ba maman tout bazala kosepe là na ozala wana le 8 mars pour na kosepe sa bango voilà mboka ba rifin kota là je vois batatu de tchatche ba ozala wana na Saint-Étienne tozala wana na balonele bosete la purga pour na kosepe sa ba maman. Donc voilà quoi. Mboka ba papa Blaise na PCP ba mbote Eric Ntumbu Blaise Zible na PCP ba mbote Ebele pourquoi pas na mon son excellence Landry Bisidi na PCP ba mbote honorable Edi Yeli Molangi papa social ba balinga Bercy mwana donc pour nous rappeler le 8 mars oyo le 8 mars ba maman tout ya Saint-Étienne le 8 mars na ozala wana na Saint-Étienne. Bamboka tout et kangami na Saint-Étienne ba Lyon bamboka wana tout ba Grenoble donc bamboka na tout kangami na Saint-Étienne bamboka ba Jani Mata voilà bana Saint-Nazaire voilà bamboka wana tout ba Chambéry donc bamboka wana tout ba le 8 mars Bercy mona za wana na kata Saint-Étienne pour na ko sepelisa ba maman ils a fait ça ba maman donc ba tout bazala wana na sepelisa bango donc voilà quoi. Voilà, Karine Bekam, notre PCP, Bambo Tebele Mosika, à côté la biso, mais na pour na ko chité, on peut c'est la date à Stade de France, et puis héritier Watanabe ou Atanga Kibongo Bino, et puis yo déjà tout le monde na concert, il y a la team Wata. Na habité. Sanki ma pesi munduki na bo ma fe. Na boga na go beta na fe
lololo kangang lololo nakobeta na fe soki bapesi mwana munduki nagoga na fe nakobeta na fe kingi lololo kangang lololo nakobeta na fe lololo kanga merle gendarme agobeta na fe rouge soki bapesi munduki na wata na fe nagobeta na fe lololo kangang lolo nakobeta na fe malolo ile yungula malole yungula soki nabenisi lorisela kongolese mukuse ya talo mukuse ya mbishi nakobeta na fe lololo kangang lololo nakobeta na fe bolote misiki soki bapesi munduki nerite wata na fe nakobeta na fe lololo kangang lololo nakobeta na fe krisele kimia mama bisha kimbui nakobeta na fe lololo kangang feruje nakobeta na fe tu bapesi munduki obeta na héritier na fe nakobeta na fe lololo kanga ike matangi nakobeta na fe lololo kanga yana na mwasi kitoko tala bawario batelemi yana na mwasi kitoko kasi ya buka mpeka ni mafali ya salaka na mbelio ya na mbelio yana na mwasi kitoko kasi ya buka mpeka ni mawata nakobeta na fe lololo kanga soki bapesi munduki nerite wata na fe nakobeta na fe lololo kanga fe rouge nakobeta na fe rouge so epesi vert mitukeleki so vert mitukeleki nasi dia kesi ari kwa kunji sire bengo bayebi masolo sire bengo je profite aussi pour saluer déjà la famille Matangi. Là je vois directement Merlin gendarme Matangi Merlin la liste Mertis Matangi, Victoria Matangi, Dylan Matangi aussi bambote na bango no Dila no di show Rebecca qui goma bambote belé na Rebecca qui goma na pesio bambote donc voilà Chikito Papa Paradis boutique exemple à suivre au Dilon pesi mundugi na wata na fe togobeta na fe kumbu lololo kaga lololo togobeta na fe voilà rouge Yagi Kakese, merci pour l'assistance, mon vieux. Bandalunga Ekoyate. Donc, Biba Spiritas, rendez-vous le 24. Rendez-vous le 24, tous les Spiritas sont babillés. Somba billet. Marambo bolunga bomona ba venimo bolunga bomona borataki. Bomona yango kosa no saza mutamutema munene. Et bon ndinga mabete héritier muto va remplacer mutema bolam oya le roi de la forêt. Ndinga mabete parce que moi na oya beta concert abengisa papa na kata mikilia wesa wata héritier mutazo remplacer mutema munene wana o le roi de la forêt sala wana. Donc tous les spiritas bosomba babillé basoda na nga tout bosomba babillé bosala wana bomona spectacle bomona makambo na bomona te quoi parce que ko sano ça peut déjà lobby Bersa Obima, le Bersa Bini, roi David Abini, Ambila Saye. Maman. 4 animateurs ma concert. Soki ba pesi munduki, na rite wata, na fe, na gobeta na fe, kanga lululu, kanga lululu, na gobeta na fe, na gobo abeku na grenade kra. Boum, bintoa. Na panzi fe. Lionel Bossé. Lionel Bossé la poule. Na panzi fait panzani do bakamyo komolika kaka sans cynique mambe baby. Donc ça c'est China Rambo 3e heure au-delà de la montagne bleu chez Kamichi Pantaclama ya wona Babylone biya ici tombeau ouvert. Nga père na ngazala chef coutumier. So bolingi bolonga nga.
faut botake no père nanga ta botake nga botake père nanga sort na bino yozani ba petit musu bazoya bazofinga nga na kimusuni bongo na molimo boza wapi boza na nubana mike maboko na bino ezana na salité nga komona ngezala ka Simo zo laksa Simo c'est papa Simo Kimbangu naza prophète na beta musique lelo boye lobi na oyembela nzambe obeta musique et lobi oyembela nzambe merci na bimi sur le roi Adolphe Abima na ba misu o na ba tatouage o soki ba pesi mundugi nerite wada na fe na kopeta na fe voilà ba pesa mundugi mo ezanga ba ban poso ezanga ba ban na obeta na fe. Voilà, merci beaucoup. Frère Basket, Atali Bisso, Guy Basket des continents, Orléans Senga, Barami Twenge, Kennedy Chiquito, Lionel Bosset et la Poulka, je répète encore, Merlin Matangi, merci pour l'assistance, Babi Tamkar les fils, Paul mon papa social, qui est encore... Tamkar les fils, Moutou Apé Sangaï, Lobeso, Prince, Palais. Mais on a comment le beso facile, na Pétua, na Prince. Mais bon, on a TV comme ça. Moi, je suis là, le bébé, comment tu me reviens? Merle, il y a le bébé. Mais pour moi, le bébé, le bébé, na David, il faut pas bonga mat. Conseil on a ça nous ça on est à aventurité. Non là ça force nanga sigo. Et puis non là ça paix. Tina on le bati. Pour moni, maman sous tout sur le banc on a TV. Ah ouais. Ils ont ça la propriété. Vous comprenez? Mais le roi David Bobonga Mamakasi, ambulance na uchai na makambote. Ambulance sasa mutu ondetike azo ya mbande biso. Ambila. Wana ambila wana mutu na ngai. Le roi David Bobonga parce que bagaro yo zala na concert avec ça no sa mutu na tembe. Ba tout bazo somba déjà ba biye bo misumbela ba biye ba nasida kese bari kwa kunji. Vena biso nani, vena biso. La roche coucou. Gila Roche Coco. Gila Roche Coco. Jean Simaya Sifo sa Italia. Tout puissant wa Jenny Kabasu Jean Simaya Sifo sa Italia. Bienvenue makanga la paix. Na okaki ba conseil na yove nazo salela yango. Yango muni na che 1000 € awa bigintona la sa visa wana. Ajani na che 500 ayemba na akeli total force na bango. Merci beaucoup. Mesimbala Prophète Mesimbala gangela mabela France yoga. Agangela Mabela France, Agangela Pambo Tebele, donc qui est encore Bivens Mboko Topisiopé, Mbo Tebele, merci à Elvis Bisaka pour l'assistance, pourquoi pas aussi Toboka Falon la Donna, et puis Cynthia depuis Saint-Brieuc, donc Saint-Brieuc, nous sommes Topesi Bino Mbote et Belé, merci pour la Falon la Donna. Maman Ebenezer, Falon la Dona, maman Ebenezer, na mubale ni Camerounais. Il est Camerounais. Camerounais, lele. Falon la Dona, na moni na Cynthia. C'est mi ya Camerounais, yo visa na Congolais bandego. C'est mi ya Congolais, yo visa na Camerounais bandego. Yo kada. Voilà, Cyprien Zolo, Potofeti, Kakerbat, Oncle Belselema, Mbote, Nabino, Venabinga, Dekos Moukoko, na Belgique, Joël Salambi, Merlin Matangi, encore une fois de plus. Orléans Senga, la nouvelle ville, Papa Lopango, donc l'autre Mbela Kibino Bersimon, on a Image Prod, merci Nabaïnyo Sobata, l'Arabiso, Baya le 24 mai avec Héritier Watanabe, Boya Kobi Naba 112 avec Bersimona. Baye belé, le seul moto atikaranga qui na beta pina banzembo nanga na pina conseil pina beta ngo Héritier Wata. Yango mona sambela na nzamba protéger Héritier akende liboso azonga simate. Baya bakoyoka ba 112 bakoyoka ba tempo bakoyoka ba libanga yo besi ya mwana zobeta masolo libanga ndeko na ngai libanga zala ka sekolingi mabwanga yo ifo yo pesa mbangwe Chiquito papa paradis Désolé Langayo Kamiki Salou Kamiki Salou. Donc voilà,
Paris 20e, Odilon Mampouya. Donc, ça est fini pour aujourd'hui. Bernadette Massengou, la Blanche, Mbote et Belé Nayo. Donc, qui encore AD, to PCO, Mbote et Belé. Munduki na wata na fe na gobeta na fe lo klenge mena jangame agobeta na fe feruje bisoto lega to gobeta na fe. Voilà, ça est fini pour aujourd'hui. Pour le moment, merci. Partagez massivement, likez, mettez vos commentaires. Rappel, suggestion, Nabino et ça, la Rabiso bien pour Nato Bongisa Moussala. Merci Nabino Nyo Sobaï Boutal Biso partout dans le monde entier. Bye bye. Ciao.